Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote bonjour na bino balandinyo sur ya Congo Winner Télévision. Tikanzamba pambola bino partout bozali bozupeli baku ya kolanda. Émission na bino toujours na Congo Winner avec l'homme à la taille S Adida Lumumba ndeka tolobaka. Donc nzambe a pambola bino partout, j'espère que to sali moi ba jour rebelle topé ba moins rebelle. Tout le monde a réalisé ce thème lelo Adida Lumumba bilelo ke il faut monana po ya ba yaye pe ba fan ba sengi il faut amonana. Ba fan na sur TikTok donc mbote na bino, j'espère que toko solo la ma solo ebele to partager pe to ça la pe moi analyse nga na bino elongo par rapport ya ba actualité o yezo le cas toujours ne kanep sa bino ke ba que l'actualité n'oblige donc Adida Lumumba alekaka na télévision topé na ba itando ikena bino soki actualité ezali soki makambo ko le bezala te to le karaté soki ne makambo ko le bezali nde yango esalaka to leka affaire Koko Koffi Olomide boyoki eloko nini Koffi Olomide alobi Koffi Olomide aboti bana me bana ba obotate pourquoi azozo bakoko ta komi na posa bakoko oyo biso toyebi Koffi Olomide abotape mwa bana ebele toyeba bango toujours na analyse Adida Lumumba zo sala lelo est-ce que bana nyoso wana tamoko aboteli ekoko te tokoyeba yango tozongi lisusu affaire Adolphe Dominguez alobi Fally Ipupa succès azanango tope bénédiction azanango euta na wenge po envia déjà wenge bandaka la po azalaka mona bandal tobeta masolongo toujours na Congo Winner Télévision avec l'homme à la taille S, autrement dire Adida Lumumba. On est là, on va parler belé tozobeta lisusu masolo ya stade ya Ferregola Ken Piana lobi soki Ferregola tondisi stade c'est katiki musala nyonso tokobeta lisolongo awa. Là je salue balobi mon boss balobi Mama Sarah Kabunzi la Créopadre balobi moi ça le kingolo na mwindo moi ça le kingolo na musielu moi c'est lengi balobi nzela mine lokola nzela lola je te salue ma maman chérie, gros bisous à toi donc toujours confiance aux autres Adida Lumumba toujours continuer toujours kaka mosala hein ba ininanga ba yoki samasoni toujours na Congo Winner. On est là là je salue aussi balobi grande sœur propre balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville, pourquoi pas Priska Okemba dans ba grande sœur propre. Je vous salue, bah gros bisous Nabino. Pourquoi pas balobi Freddy Lotis, grand frère propre. On a photocopié Adida Lumumba, so moni c'est comme moni Adida Lumumba. Moni Adida Lumumba, so comme moni Freddy Lotis. Donc, je te salue aussi. Pourquoi pas Magali Ningenge, je te salue en France. Donc, je te salue aussi. Donc, Bambote Nabino, il y a fidèle Nyos, il y a Congo Winner Télévision. Topé ya bae obalingaka Adida Lumumba yanga eba TikTok na pesibino bambote tozali kobeta mo lisolo na tsope to koti na masolo so moni Adida Lumumba zo bwa ka oteseke a sentir que ozo sola kitoko te. Là sans oublier nazo mona balobi Fabrice Kabunji depuis France, je te salue aussi donc bambote na yo place ozali. Maintenant to continue un peu na mo masolongo tomeka un peu kosola moi ma solo yango bagoloa batomboki to bana likambo na to kena na likambo Fally to bana na likambo ya Fally na papa na ye Koffi Olomide nini ezoleka entre papa na mwana to mona biso nyonso makambo uta koleka ba polémique uta ko salama comment que Koffi Olomide Fally abeta stade atikala osali la vidéo ti mais a préféré à sali la naie héritier a souhaité qu'à bonne chance. C'est tout à fait normal. Il y a aussi des parents qui ont boti mwana na ye moko na ndako. Mwana yepse papa na besoin ya $10. Ayati mwana na mbongo te. Mais abimi li banda mwana mususu to mwana ya locataire na ye to mwana ya ba voisin na ye. Alobi papa naza na problème, naza na pose ya $10 mais papa abimi si pe mbongo apesi. Ça c'est fait.
Et l'ingo l'accepter que ceux qui papa boy copé sa petit ba voisin c'est qu'alinga mo en a été. Alinga mo en a été. Ce qu'on va biso ba congolais tellement tolingo me mama kambu moko boye selon biso. Ce qui Koffi Olomide abimisi liloba wana ki alobi ke banda bota ata mwana moko apese kokote, c'est-à-dire oko bota pe bana yo papa oboti bana ebele me bana na pe ba bota te hein. Et niko la tsate ke so papa bota ki yo bota to mona na ba foyer ebele papa boti me bana na pe ba kena mabala bazana po mama bota. Ce qu'on a tota ila nani tota la famille to papa sacrifier ma bota ya bana. Allez-y comprendre, vous avez un commentaire. Tout le monde sait que Quadraco Raman, les gens de Nabiso à Congo, ambassadeur Nabiso, tout le monde sait que a sacrifié ma beauté à Bananae. Tant que Bananae bakei pour na robota et dépendre na ye. Tomoni Koffi Olomide, abote la biso, Fally Ipupa, abote la biso, Burompela. Abote la biso Gibson, abote la biso Montana, abote la biso Susunani. Pe a sonam babi esa kenda, babi a kutu déjà. Tango lobi ke ozana ba koko te fo, ozana fier na babi parce que babi abote la o déjà koko. Prince babi azali. Babi andonga abote la o déjà koko, babi nani Prince babi azali. Ata déjà moko ya koko na yo. Mais ça la passe ko yo ko lobi ke Ozana bako côté. Ce qui total la plupart na ba musicien. Muto azana bako ko ebele topé bano abimisa bane belé o bana nyonso banda ba bima basala succès lokola de la forêt azati. Peut-être yango sali Koffi pasi. Tanga tala ki aboti bana we aboti bana lokola ba hérité, aboti bana lokola ba Ferregola, aboti bana lokola ba Fabregas, aboti bana lokola qui encore les Bogarts, aboti bana donc presque bana belé ou rabota bango presque tout ba Ferregola bango tout bazana ba succès soko qui na bana we ranson ba boteli we ba koko belé toye Bina Filé Ibrator Patrick Beckham toke suna banane presque bato belé bila bimisa ba animateur belé bila bimisa ba animateur belé donc koko wera sona na ba koko belé yango bomoni ke esali Koffi moi passe wana alobi te nga pe fona zo ba koko ndenge nini ke na ngambu wana asali ba musicien bimisi ba musicien a former ba musicien ba bimi ba musicien basali succès pourquoi que ba musicien ba ko botela ebana te ba koko te pardon. Yango moni Koffi alobi ke et ça la pas si pour ça na ba côté mais est-ce que bino bozo le kana télévision comment que bo s'adresser mbala moko na Fally Ipupa non quand même tous en a respect Koffi fa mériter respect belé grande sœur ya Fally Ipupa tu peux pas réagir na ba propos na yo o le ki na télévision ki akoloba ke Koffi ainaka Fally bandakala soki ainaka Fally bandakala me Fally aza oyo azate soki alingaka Fally te me Fally aza oyo azate quand même moi un peu reconnaissance on que ça la moi bien bon reconnaître ta Koffi Olomide na bien fait o asali les bino pour moi na bino Fally Ipupa sans Koffi malgré Fally abeta tourne à wenge mais ici mbate aya même test na maison mère ici mbate dans ba style na esenga pas Koffi yango ake asali oyaye mais tant bozo luka Koffi alobi ke azana ba côté bino bozo leka na télévision bokomi ko déborder ba langage quand même ça la bien té et loko zo bomba biso to ba chroniqueur to pe ba porte-parole toujours respecter ba mission na biso té toujours pesa ba mission na biso valeur té tellement toujours lukaka buzz tellement toujours lukaka ba vue c'est pour cela que lelo zo mona ke ba mission na biso ba ozala suna valeur te na ba mboka ba paya neti soki yorobo wana ye azalaka soki soda soki azalaka na total ba video na ye afinga Fally Ipupa
Yo robo finga fali pour na bimina sujet na répondre kaka. Au finga fali pour pas ya grave ya mabe kutu. Mais lelo yo odiembeli na succès ya fali pour pas pour te dire que basarana na ba congolais c'est. Ba congolais toujours toi likolo. Toi tu es ivoirien. Oui, bien sûr. Bizona bino to commande abandeko. Mais ce qu'on photo yebaka. Photo yebaka yo ko finga ba misien congolais. Makambo etala ki Virginie ton a fallu concerné au nini. Yo comme porte-parole a fallu pour pas. Parce que fallait pour pas na ba oya yeba le belakaye ba journaliste na yeba zali ba ken piana banani o ba le belakaye yo te yo za soki musicien pe il paraît na yo kaka. Mais na yo ka kozala soki ozala ka soda o tika ki soda o kena zweni. Donc c'est ça Kofi Azana posate que ay milier fali Azana posate il a s'adresser na falité à s'adresser na bana nyonso ya bimisa. A s'adresser na bana nyonso o ya bimisa ba modogo bazali modogo mwana ni na pesa fa nani koko ni na pesa Kofi modogo apesa Kofi kokote Gibson apesa Kofi kokote Burombela apesa Kofi kokote Soleil Wanga apesa Kofi kokote Fali Ipupa yebisa ngai apesi Kofi nani Miseni no déjà to yebi ya fali. Moi muke ba animateur o to baba bakabuya banani imagine-toi. Mais quand même il faut ça pas si tant on t'a ngamba maison mais azomona nde ba bimisi ba koko ba bina filé bazo ça la succès ou ba Ibrator bazo ça la succès ba Patrick Beckham bazo ça la succès il faut ça quand même passe. Azoke déjà na roko la makasi kala mingi ta Lucas asala jubilé atika musique mais akotika musique lokola papa na biso wendo koloso ndenga tikaka musique na défaut akoli mais aembeli biso ayoleli ba jarwana nde obiso to linga ba vena biso Kofi ba kotike la biso musique. J'espère que ba warrior nyonso bo comprendre il faut pas qu'on répondre papa oya botele bino mwana tant bo le kana ba télévision bo le kana ba internet bo finga Kofi par rapport likambo ya lobby eza valable kazana ba kokote et suivi no wapi là il fallait ne mwana na ya répondre fallait mwana na ya répondre quand même parce que le que ça lié pas ça redéfendre on te pourquoi et le que ça lié pas il faut défendre ngo de l'eau passe ça en athée, l'eau passe ça en athée. En tout cas, toyé bako soigner, toyé bako respecter, ba leader na biso to respecter, ba mbiaka na biso na musique congolaise et que ça la biso bien. Toyé na ngambu ya Adolphe Dominguez boyoki kaka Adolphe Ndengalobaki, Adolphe Alobinin. Fali Ipupa, en tout cas ba héros ba wario boyoka. Ba wario boyoka eloko oyo Adolphe Dominguez alobi. Côté kuna confiance au réclamer Coco, côté kuna Adolphe alobi qui est ce qui fallait pour pas bénédiction à Wenge musique à 4x4 tout terrain bon chic bon chat. Vous pouvez imaginer ce que côté na Tolobani. Allez-y comprendre Tolobani. Les angaïté, les Adolphe Mtalobi. Adolphe alobi Fali Ipupa bénédiction na ye eza ya Wenge musique 4x4 BCBG ti le loza fali eza ne Wenge pour envia Wenge bandakala wana ngaite ba wario bo solo la na Adolphe Dominguez ye aoye ba ko répondre bino par rapport na maloba oyo ye alobi pona leader na bino Fali Ipupa di cap makambezo inda lisusu la mama Sarah makambezo inda lisusu Ken Piana est ma bi Ken Piana lobi cette fois-ci akobanga lisusu eloko te akotanga même na bakombo Ken Piana lobi boko betaka na bino stade de martyr mais ata mutu moko te akotika la kosala plein lokola fali mais Ken Piana ngam na ko répondre yo comment que yo ko sala analyse moko banal alors biso qui fait goal à Tony stade c'est katiki musana ye
alongwe na ye chroniqueur a Fally Ipupa ngane mna lobi chroniqueur a Fally Ipupa pour ken piana yambaka sala ka analyse a Fally non sala di so sali affaire c'est que fa finga affaire so sali a hérité fa finga hérité so sali a Kofi fa finga Kofi so sali a wera ai fa sala ngasi ko pona ndi mayo ken piana bosalaka bosalelaka Fally Ipupa promotion bolobelaka Fally Ipupa maintenant na mona te na bino nyonso ata mutu moko yamba Fally Ipupa soki yo ken piano yamba Fally Ipupa pena na émission pena ya 45 minutes to 1 heure du temps bimsela biso émission wana bo bimsela biso émission wana Mbutalika suyo zala musicien otika musique okoma na porte-parole ya Fally okoma na analyste ya Fally Ipupa quand est-ce que oyamba Fally Ipupa na émission na yo to na analyse na yo oyamba Fally Ipupa yo oyamba etonke analyste to oyamba etonke musicien bo solo entre bino mbale bozo mona nde place musique na biso yeke na kokufa musique yeke na kokufa dans la pour le moment na minute yo to le bela suni donc pour autant ma bien pour ça l'analyse bien faut finga ka mutu mais yo za congolais miso zo finga na za congolais contraire ne photo ça rasco ba émission moko boy to sangisa neti ba Fally Ipupa na ba ivoirien to sangisa ba Fally Ipupa na ba to sangisa neti ba Fally Ipupa na ba héritier to sangisa neti ba Fally Ipupa peut-être na ba faire rigola eza na sens té normalement il faut to sangisa neti ba Fally Ipupa aujourd'hui maintenant sangisi Fally Ipupa na nani lokola na ba ivoirien o ba nani ba misia pe ba ivoirien na ba on pe na bien té aujourd'hui to sangisi Fally Ipupa lokola ba nani lisusu to sangisi lokola Fally Ipupa na ba misia étranger nde to banda sangisa ba na ba Arkeli na ba po Fally abeta surumba te Fally akomane obeta ne musique na ye po abunga danzela rumba mutakoma beta rumba ezaka o atirela na rumba na identité na biso eza faire mais na eko comprendre que faire pas linga bunga na modèle a Fally c'est que to bunga sa identité na biso bossa la polémique na ba misé congolais na ba nigérien na ba ivoirien na ba tchadien na ba nani na ba gabonais na ba angolais mais tout ça la polémique était entre nous les Congolais. Biso to beta musique pour te défendre mboka na biso. Tozo beta musique pour te tombola drapeau na biso pour ba payer belé banga biso. Comment que bino yo ken piano ke no ta limite le bi que faire rigole à jour au beta stade de Martyr le 30 juin. Soro toni sango ba katanga musapi. Bo ça l'analyse, bo ça la rappelle analyse bien, biso tout dans le stade ya Fally Ipupa. Tout ça la cas. Tout le monde a marre le cas. Fally Ipupa ça la plaît, ma ça la abeta musique abeta musique. Oui, le lot robot ya ngote pour na la clair, to koki ko ça la comparaison te ya Fally Ipupa na héritier Watanabe. Non. Parce que et quand ils un peu moins musique par rapport à Fally abanda carrière na ye liboso ya héritier Watanabe. Héritier Watanabe na 7 ans na ye na 2 albums na ya sali mais quand même il faut toi produire parce que à beti moi me koni na ye concert na ye na stade de Martyr place il y a 80 000 personnes il y a côté moi 60 000 personnes c'est déjà beaucoup c'est à féliciter vous comprenez mais trop ça la polémique était parce que tout le monde a baïné au babanda déjà musique nzela moko na Fally Ipupa babeta stadité mais héritier Watanabe a osé abeti mais aza a félicité quand même tous à la baingraté mais sukoyo faire rigola to biso no to ba ki conquérir ya Fally Ipupa c'est faire rigola tout le monde sait to ba ki faire rigola par rapport à ma kamna ya prison et ça là qui ils ont ça qui est sima Fally Ipupa azokende ka liboso mais ken piana yoko ta limite n'est pas faire rigolateur na pesi peut devoir ken piana tozwa totia pe na podium ba instrument totia na stade de Martyr live totia pe na ba micro live faire rigola na Fally Ipupa
po makambo bitumba o esila ba golo na ba wario to tika tembe to tala sko nani aleki producteur mo ko mona na chepe na stade Martin Ferregola na Fally Ipupa ba beta live ba pesi bango kaka ata 5 heures du temps 5 heures du temps ba beta live ba rumba show total nana roleka tolongo la pena autotune na bino wana bolo ba autotune o Fally asalelaka tolongo lango to moni biso nyonso Fally Ipupa na Côte d'Ivoire na live makambo salaki nana yebi yango te Fally Ipupa mati mais asuki donc tout ça ba analyse moko boye to za un peu ba congolais to yebelo ni to sala Ken Piana ngai pena tio défi o moni Ferregola a tondi sa stade wana soki kaka Ferregola tondi si stade wana Ken Piana yo tiki musana busobo yo salaka po premièrement non Ken Piana non sala pena analyse bien te nanu pena te ko vanna pena Ken Piana sala analyse ok na batu pena ba ko landa pena ba lobi pena ke lelo Ken Piana lobby non Ken Piana yo ko ta limite na Ferregola te ngana yebisi yo ke Ferregola retourne sa stade wana ya héritier elinga ke tonda parce que héritier premièrement attaqué on le 25 décembre o ça que ba parents ba fêtana ba na bango deuxièmement tous les 24 communes Mboule Betaki likambako kama to bet 24 communes Mboule Beti menaça de Martin Mboule Betité maintenant to biso mo to mituna ki peut to se poser ki ba question et là on est salami entre bino mo boye ba banzela na bino bokotaka Ken Piana tika bilobela biloko wana lo bana posa na poto maintenant ce ko yo mona ke lelo ba goloa to ba wario lelo ba komi ko menacer bato po ngana mona ndeke ke biloko ko masiko ke o fingi leader ya mutu songolo pakala ba zio ba beti ona nzela o fingi leader songolo pakala ba beti ona po eza ko kitisa ba mission na biso eza ko humilier ba mission na biso eza ko humilier presque makambo nyotso bino bo finga to obolo bakana en réalité tant que fallait bien noter mais na biso c'est la conception na biso ba congolais comment que porte-parole azo bima azo lekato azo loba makambo ben suite makambo ben na télévision. C'est sûr que le leader n'est pas tindie. Mais en soi, le leader tant ça y habité. Mais il y a un autre le baboué. Batu nyonso ba nga koloba mabe. Pourquoi pas bino ba leader to bureau na yé bo suspendre ba porte-parole na binoté. Pour ba Ken Piana ba porte-parole a Fally. Nana yé bien roté. Comment que yo bando banda na chaîne na le belara makambo Fally. En dehors a Fally le belara susu. Boko mi ko finga même na sisi siwa. Sisi siwa sali biloni. Si sur sali makamna ye asala musala na comme il faut ayebi éthique pe déontologie ya musala na ye mais yo Ken Piana yebi même éthique théorie pe déontologie ya musala ozo sala oyebi en même pas mais yo ba chop penda na sisi sur penda bosa ne penda mission boy penda banda 2 heures du temps ata 15 minutes car en français Ken Piana je pense pas que on s'exprimer très bien on s'exprimer même pas. Mais lorsque tu y es, tu as qualité, tu y es, tu as capacité, tu as capacité. Adi da Mumba azalaka idole ya l'autre là. Tant que cela nous avons na kiti na vanisa kiyo. Mutu nyoso imitaka mutu. Okoki ko travailler te sans que yo imiter mutu. Ngana tuna yo Ken Piana. Yo uta epa ya Zakari Bababaswe. Kotala honorable Zakari Bababaswe zwi ta ya kotanga. Lelo yo batu tout au bas comment ça là bas journal à lingala et ça grâce à Zakari Bababaswe le loba émission belé na lingala mutabo yango azate za grand prêtre yé moko Zakari Bababaswe donc idole tout mutu toi comment ça na idole Zakari Bababaswe mutabo yango azate po atika déjà prince lembo Ken Piana yo otika nini otika nini otika ke to bana ko ça là-bas journaliste ça na émission na oza limité vous comprenez tout ça na musala comme il faut ndenge ezo salama dynastie bientôt bozo deuxième volume ya Ferregola to yebité soki dynastie ba roboa ba générique ya ba l'autre la ba Bill Clinton to ba c'est le pot désordre au salami la dynastie to beti na masolongo mais les loté le to zaki na 6e mususu donc miel de sope aye mabeto biso nyoto landaki na idiofa wera ute ko beta to moni miel de so yembi podium moko na leader na ye wera son
ancien patron na ye tomoni isusu DJ Lacoste. Donc tu peux imaginer et ça la moi fierté moko boye. Et ça là qui moi were lenkota la ke bano abimisi ba yembi sous podium moko na ye. Et ça la bongo et ça pende tokolo ba ke fali pour papa Betty boye concert vient na Kofi Pazawana. O mate ke ça ka bien. Mais ce que tu as une polémique à Nîmes. Bino bo ça la polémique où est razo bon ça via bana na eba musicien. Où est razo atali qui a côté hérité a diminué à Lucas ça la toi maïta hérité. Soit atali côté miel de sang qui dit à Lucas maïta miel de sang. C'est sans peur. Papa nyonso alingara bénédiction bana ye c'est que bana puis ba ozalaka béni. Papa mon côté à laquelle la banane ma be so moni papa à laquelle la banane ma be c'est que déjà sacrifié bango déjà bien avant yango zo mona ka Kofi Olomide le biké azana ba côté voyez basiko est-ce que a sacrifié ma beauté ya banana ye to banana bango mo ba sacrifié ma beauté ya banana bango moko. Vous comprenez le qu'on est tout le belade. Kofi a sacrifié ma beauté ya banana ye yango banana ye ba bota kate. Topé banana bango mo ba sacrifier ma bota na bango. Ça c'est fait. Ils ont bon la vie. Okoki po ke no reçoit kisi boye ndalinga bana ko yemba na sala ba plein mais à condition na bota te. Ba kisa obomaka bato ane za ressuscité. Te aussi ma famille na ngate ngamo na ndimi ke na sa succès na liambo na nga famille na liambo na mena bota te. Toujours. Lelo yo Tomo mona ba mise belé a ça succès mais lundi vendredi aza mobile samedi dimanche à moisi nana yebi angote mais lorsque totika ba bêtise wana yango zo mona ke musique na biso ekufi d'ailleurs on avons finga muto aleki na niveau faut luko koma na niveau to oleke na niveau pour finga piana. Merci à toi balobi double Rolex mon vieux hein. Il y a un côté vieux, mais côté Moussou a dit le Mumba père na epo, a ben a dit le Mumba père Alek, mais aza vie na ngai. Là je salue aussi balobi Yemoko balobi Mama Sarah Kabunji. Mama Sarah Kabunji ba gros bisous na yo. A dit le Mumba comme il na suka na pesi bino ka nyoso mbote ba fani na nga toujours a dit le Mumba bi. Merci na bino ndenge boko komata ka ndenge pe boza ko sa ba libone na nga. Bo sabonaka toujours et ça la bien. Toujours Congo winner les hommes mata. Tu sais bien janvier en oiseau qui est vers la fin. Besoin d'un changement de fréquence. Tout changer ma camounios. Tout changer ma camounios. Tant que changer ma camounios, on sait que ma camounios on peut tout changer. Donc on est là avec vous. Donc moyen que le bateau exacté. Là je salue balobi Mama Sarah Kabundi la Créopatre balobi moi ça le kingolo na mwindo. Moi ça le kingolo na musielu. Les colonnes en robino mobo comprendre c'est la mille lokola nzela lo là-dedans. Je te salue ba gros bisous à toi maman. Pourquoi pas balobi Yemoko balobi Ninel Okemba, pourquoi pas Priska Okemba, pourquoi pas ma famille. Donc là je salue mon père biologique balobi Gaspard Lumumba. Donc pourquoi pas ma soeur que j'aime balobi Pamela Lumumba, famille Lumumba Nyosa, Ariette Lumumba, Yannick Lumumba, Dieu Lumumba, Ben Lumumba, Bino Nyosa, famille Lumumba Mobimba, Yangai Libumu. Donc on appelle ce nom pourquoi pas famille Luna Mobimba. Je te salue donc mes condoléances dans la famille Luna. J'espère que tu perdre maman Oyabiso à Boti. Ba grand frère paye te perdre bientôt déjà le 26 tu as la veille mortuelle le 27 tozo kende ko kunda maman oya biso tiki biso mes condoléances na famille na mobimba nzambe a touché mitema na biso apesa biso makasa apesa biso fox pour yende mtapesa ye pe mutazwaka. Pourquoi pas balobi Benite Diabanza, je te salue aussi. Mbote Nayo travaille toujours. Pourquoi pas Milk de la presse, je te salue aussi. Ba journaliste nyonso ya appel ko pourquoi pas président junior. Donc Bambote na bino to continue toujours kaka musala et ko sala biso elenge. Ba ngana bino to kotani prochain numéro. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.